Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Depuis ça, est-ce que vous avez secret pour partager dans le jour au petit lobby, ma petite dans les réseaux sociaux? Ça, c'est belé. Meilleur souvenir, n'y a pas de meilleur souvenir. Et vous allez belé, mais meilleur souvenir, c'est que le namoutou qui est à conseiller à la bota Anna. Nanga longazim, nazara pe na mbongo. Entre deux. Meilleur souvenir, pende to banda ko tambola ko lukila babia mbongo akisi. Babia bela ki mboule belé, elle était là pour lui. Meilleur souvenir moi. C'est ça. Pas mauvais souvenir, n'y a pas un jour, malgré vous en a ce que vous avez mauvais souvenir, ou peut-être choquant. Ah, mais ça secrètement il fallait pas tout loba. Auto jura to loba te po ezaka accident prince ba osakana likolo na mwana na koya. Prince ayeba ngote. Entre deux. Moment ni peut-être vous avez temps à lire ensemble, les une occasion ni on a un jour. Première fois vous lire ensemble les arandene. Nanda kuna ye. Ala ma ambition mai na futoli. Qui te revêt. Entre deux. Et au sac na yo constater babia na potonga na zemi. Na isi njora ngapi na zemi na olongola ngapi e babia mtaboti te kolongola zemi te. Na yo benga babia na siège na maona bina na zemi. Abi problème ezate ngana ozonga. Mais tant que je suis en train de faire des choses, je suis en train de faire des choses. Je suis en train de faire des choses. Je suis en train de faire des choses. Tu vois. Donc c'était ça. Je suis en train de faire des choses. Na longue panjora na qu'est-ce qu'on a ndakuna tant babia eto kumova na ndakuna biso attends za ina zemi nyoso ba mo to leke ka passer na passer panjora entre deux non ma panjora ndeza ki na bana olinga kuba bia na mwasite po zaki camarade na ngai ano linga te ba mwasi muso apoza bana ko funda ye to zaki bo fibo bo mwaso na moni fiona peto abi wana makangu na ye wana ngana ye bisio ye ozomona panjora mtazo funda ba bana funda babia po azaka pirnga mbongo babia azaka na faiblesse mo epana nga soki azaka mbongo ateza montagne ata a préféré to aibi ke to panzango to bebana eko katana pe to le mais aoya o laksanga kaka voilà njora nde bat ba profitaka na parce que après ça ba confiance makasi confiance on est comme ça qui est naïf on de temps on moninga biteli kamyo so baloba te faut ba kubomba makambo ah oui mamnyo so baloba te njora tabo sali nini tabo sali secret ye ba so nginda obimisa secret njora azara na e bien ça la ba faire na e azara somi ba bijou na ye ateki asala ba makamne mais njora katanga yo kota makama musique voilà place mam quand ça njora série wana pour ça la émission a futa journaliste $400 pour kaka asala émission lo bela quartier la terre place na lo baka ingratitude des akayango wana ba te belé ngape na swana na njora na mo mona esprit o njora comme na ngolo les années pour ba musicien elle n'était pas comme ça azaki na vide na mais na lolengi moko ya bien mais siko penda donc fanda trop na ba musicien akoma même na motema mabe ya ba musicien akoma na FBT SARL, Agence internationale de transfert d'argent et frais de colis. Nanda makama mbongo sala ngo awa na mona keza ka lobi na yo tuino sa nini o eza chance transfert ndina piembo onyeso de nanda agence ya transfert na nzela. Nous sommes à Kinshasa sur avenue Victoire numéro A40 dans la commune de Kialamou, non loin de la maison communale. Retrouvez-nous aussi partout dans toute autre commune de la ville-province de Kinshasa. Bana okatanga pe ya bipai na bipai ya sika eye lelo neke tozala baboye agence na bino ya sur FBT et comme na adresse ya sur à Lubumbashi sur l'avenue Chef Katanga numéro 5 au centre-ville au Lualaba. Entre deux. Voilà, entre deux. Merci d'avoir abonné tout à Congo Liziba TV. Merci d'avoir tout le monde confiance. Et puis, vous continuez à message. Vous avez pour ça, les kanakati émission Nabiso entre deux. Nouvel concept. Autre ça la pinza à nakati chaîne Nabiso ya Congo Liziba TV. Merci aussi d'avoir abonné tout bolinga émission Nabiso. Bientôt là, vous découvrir plateau Nabiso ya Sika. Bientôt là, vous découvrir sous Makambu ya Sika nakati ya
chaîne na biso ya Congo Liziba TV to concept to ko memango sur likolo to memango parce que ça la mambia qui to ko et ça la toujours bien. Merci na papa pour le fiki pour FBT Misalande. Merci na tout bolinga ka Congo Liziba pe ba partenaire na biso pour peser biso confiance toujours ya ko sala musala neto mesana ko sala neto sala toujours neto ndeke to évoluer ka boy eza grâce na bino ba conseil nabino bamnabino elote leloto oza sona biso na biso entraider au PNLS bino que bientôt là bozo plateau ya sika grâce à la Kojok hein ya Lolita bientôt là donc kota vraiment partenaire à côté d'Anis nanda bagete ya Lolita bitele que chunga mwa chama ile na entraider pour mambeza là toujours kitoko toza nae elle s'appelle Manique de John j'espère que batlo ba koye ba entraider na ezala nani autre kosola tulinga leke entraider ngonde nini nasoyo kaka obimiselanga penza nani lelo na kati ya émission na biso bonjour Manique de John. Bonjour Kevin Lekechu Panda. Bonjour na baboni nyonso ya Congo Liziba TV. Avant banda na osenga nzambe merci na souffle de vie na souffle de vie ninga pesi biso pema renouveler sous grâce na vie na biso na journal lelo nazo profiter pour na pesa pe pasteur nanga Alphonse Kayenga mbote na musala zo sala musala nzambe na pasteur de la foi na ba prière ninga zo tinde la biso na ba prière matinale donc on a pesi ba mbote ebele. Il y a Goreti de moi, Goreti Louvoiso Mami Alain Giga na peso bambote chez Djonga na Dixme. Merci na ningo invité na plateau na yo. Na habité entre dans nini donc voilà quoi. Non, il ko découvrir en PK voilà. Manique de John lelo OK la biso na relax na moni moi mora sointa moi mon cassin olinga blamba mingi hein. Na linga na milinga ndengami. Ouais. Pour tout est vanité. Okay. Même nga mo pe na oleka. Mais il quoi na la envie, zamba pesi nga pe manami linga. Voilà, Manique de John toso la momke entre des émissions na biso concept un peu sika oyo to sala ngona ba norme oyo to kutani nango oyo senga to sala be mais bientôt là grâce à la Kojak c'est ça non la Jaconde oyo pe azoko ba partenaire na biso autre très les biso plateau ka na parler moi pe plateau et vraiment attendre to luka solution me dana ba to banonka à la nini la Jaconde faut aya na ya Palestine pour ezala bien. Manique de John afato bana actualité na biso afato bana na diso na tout ça na ngolelo boni na nzoto bonne évolution boni makambo zo évoluer ndenge nene. Bon, quand on est en vie, Dieu fait grâce. Makambo ya ki pona biso batu tito ke ne makambo ezala kaka. Mais ça va. Pourquoi santé ça bien? Malgré nous autres na air moko mais ça va. Non, le bas ça va parce que ceux qui sont malades, le bas ça va pas, mais ouais. Ça va. Voilà. Mais bah tu veux bien mon moi absent, on a fait trop sur YouTube, c'est quoi, qu'est-ce qui ne va pas, c'est quoi Nick? Bon, on a pas une occupation mususu. On a pas une makam mususu ya sala. Bon, na comment il coupe ça timing na ba émission. Kena makam na mususu ya on a maintenant concentré on a landa pas makam mususu oyo na tiki anestase na zo na ba sala par rapport à YouTube, on a pas un temps ébélé. Voilà, merci Manique de John. Entre deux, tu l'accès aux photos à Mout Oyo, Oyo Lelo, Orolo Belaye, au Spiké Biso, Nengoye Bakaye, Wibanaka Nini, Amitina Bino, comment, Ozala Nene, les bas, tu es Bamaramutu, Oyo Bistori, Basurier et Panayo, parce que Azamuto, Oyo Rose, Yebaete, on a entraîné vraiment et évolué toujours kitoko Benjamin aussi qui est Zawana au lancer les biso photo ya moto yo akozala lelo na manika kobeta li solo na et tozonga juste après. Voilà toni photo ya Venjora Kisinjora oyo tosola plus maramnae entre deux toi ba li solo yibisa biso nano Manique ba na njora ndenge nini. Bon nganjora aza camarade te muta ngana ba na njora pona
Babia, que son nom repose en paix. Babia m'a présenté à il qui nae. Ndenge na ibanjora yango. Teke na kutani na nzela bo camarade non. Njora mona barumbunga na mona bandal. Ngeza vraiment musika poto kutana. Na ebana na epe et ça là que tozo ya na babia na itaka to soigner. To soigner ezara ba 0 r répétition quartier te citoyen to songa ce qu'on a ebi barumbute. Atike ko sundola ngai na nzela. Abetela njora masolo nanga abetela nga pe masolo njora. Tango ke na ndako na bango njora bi o yozo ya na kana ona tikali ko sundola e kuna abo sundoli nanya ngo na sundoli manike ko sundoli mwana batawuti musiko sundoli ko sundoli na ba ni na munika mwazo mne manike ngabi ngayo tenga kisi njora ya tomata babetika ngabi atike ko sundola nga anga pe na ibinza tende tomata na eti olena kene pa na bona ke na ndako njora na njora ofanda na itaga oui na itaga na siko tabo ref. Voilà, ndena ebaki na lali pe na lamuki na tongo ndeto se familiariser. Zenga batani na anini ni soko oye basusu date 95 oye ba na kisinjora 95 oye ba na kisinjora banike mekana obetela biso njora te ba na njora parce qu'il odoza entre deux tozana posa oye lacté biso njora oyo yebi ezaki ndeni ni ko yeba na njora betela biso nanu lisolo yango. Bon, njora nga eba femme mariée, mère de famille, azana moi animo kwa serona da Chris. Azana moi muke penza. Da Chris a cause atana ba 3 ans. Ba 3 ans hein, ba 3 ans. Azana moi muke. En 95 da Chris ba 3 ans ko. Ouais. Moi muke penza. Azana mbali na ye ba vivaka. Barananda kuna bango alamba fufu mais ala tali puta tala taka pantalon moko osa ba physique na moko ki atambusi vélo aki ba course na vélo aïe tu vois mais moi si alibala ye mtalambela mobile na biloko mama bango pasa aka wana mama bango azaki plus ko s'occuper na mwana nzoma mwana azaki mwana muke non njora pena mama ya ndako voilà. Et après tout ba na amitié volé ndene. Bon, tangu na ye tangu njo babia meminga na barumbu na tongo wana lokwa bango na barumbu bavanda bisi donc ba venir landana o awa na sona bata mususu awa na kuchuru mususu donc bavanda pena balandana ban basima sima esali ke toke zandu toye yana babia yana bango aye ya mwasi alobit yana bango nanu ko nanu mutaya kabe oteo nanu ote mwasi babia te. Bon, série wana j'avais un accent un peu francophone. J'avais du mal à parler lingala. OK. C'est comme un homme orgueil. Tala nenga solo bonire sango o ba orgueil o afana na bandal moi je vis à Banda yo kana zo ba Banda afana na Banda lungwa zo ba bandal siko njora siko o te nutika kabi moi moi so mona azalo lendo na ba français na ebele o amona azalo lendo kabola biso na babia njora o kanjora kolanda no bango te wana ngana bandi olela kolanda no te kolanda te ba il faut ba kabona kolanda te awuti so wapi kolanda mo njora siko mona zo calmer voilà bon na yaka na famille moko nazaki emete njora mutu ayamba inga c'est pourquoi je me suis attaché plus à elle qu'aux autres. Voilà tout cela entre deux di solo ya yona njora yo bi o soulever comment que famille linga kiote njora mutu ayaki kolingisa peut-être à même que na famille à convaincre bango pas moment où zo le kandeli masolo yono ezo le comment non ça passait normal là toute fois moi j'avais chez nous hein na bando ya barumbu rarement le non chokora ba non manga non na makasi pour nga za na bandal na pa biso papa so ko fana skana lupango donc j'avais moi tisiko moi j'ai du mal à dormir chez les gens donc ezaki atana ye il faut na zonga non so na lala ndako na lala na vie na nga ya liboso za panjora ponga bando lala pa batata na ina ndako na no zonga non la pa biso on me panjora na koma ina ye na salle pe 2 jours 3 jours na zonga pa biso to komo mesana to komo tambola biso mibale et yo sala ke babia ke Olympia on a babia uti fait 12 na ba 95 quoi et yo sala ke ake Olympia okenda ke Olympia
na tikali na yo constater que na zemi après ponga na babia to vandaka 4 ans après na boti et yo ça que na yo constater babia na potonga na zemi na esi njora ngapi na zemi na olongola ngapi e babia mtaboti te kolongola zemi te na yo benga babia na siège na maona bina na zemi abi problème ezate ngana ozonga mais tant que on a souvent quand on a zimba bizemi za lukuta ndeni babia ke poto ngana yo yeba na zemi na sima seke zemi za babia te na lobika na zemi po babia ke poto tu vois donc c'était ça après un jour ezakinde na tango na zemi bon na tango na zemi na bandeka ko tambo na njora quatre plus njora comme un camarade nanga to tambola partout parce que njora s'est promené beaucoup tam to koko tam 10 heures to maba 15 heures toke awa tozongi awa toke tolie toke pavien oyo akena so akoti na pavien bijou po njora linga bijou so akoti na pavien bijou akobaluka wana nanga peka na sima zemi ezokola po ba umelaka voyage olympe basala ata ba 8 mois na poto totambola biso mbale omona so esili akiatika na matonge pa na biso na vani omona ya zwinga so akena na baombo pa na alinga mutalo bananga te so yekolo bananga to ka bobe bana no akoma ba bineme bandiko na eponanga wa nge babia baye koya ba uti voyage olympe baye na zwinda kunanga ya boera aye na ofana na boera wana babia sina mbongo na zwinda ko futela na longwe pa njora na qu'est-ce qu'on a ndako na tamba ba yeto kumova na ndako na biso attends za ina zemi nyoso ba mo to leke ka passer pa njora na passer pa njora apa ba yo tina mbongo avaya ya na yo zo ndako na ngaboyera waye tamba longwe na inter aye na ndako to kumovanda njora ayaka te na zunda kwa boyera mais tamba uti poto ba longwe inter ba njora kumovanda na bon marché ba bia kumo akio vanda pa njora na bon marché ozomona potaka uti pota ke vana panjora na bon marché aboya kine ko fana matonge po se ona viva pesa kita za ikope ye na ba yokana te po ni ozinda kuna matonge to longo esusu to komi ndako wana ya matonge to mo kanga ngo to ko vanda biso na bon marché et panjora ponda kwa njora ezaki mune to longo na bon marché to ko fana ville tamba ke ville ndenga pa na ko zonga na ndako na ngapo na ye ubota ta na boti fana fande pa na ngamo ko pona komi na bébé comme tozala biso na babia hier moko wana mon babia c'était le meilleur ami de Njora il était tout le temps avec lui ba OK répétition quand ça babia ozonga ndako akene pa Njora akela line kuna mona c'était ça non ce qu'ala le pa Njora na mona non ma pa Njora ndeza ki na bana olinga ku babia na mwasité po zaki camarade na ngai ano linga te ba mwasi mso apoda bana ko funda ye to zaki bo fibo e bo mwaso na moni fi na peto abi wana makangu na ye wana ngana ye bisio ye ozomona pa Njora mtazo funda babia bana funda babia po azaka pire nga c'est ça voilà pire yo na moment na boko tambola ya kala na bozana Njora ba moment nini ya o peut-être bozo pe bo benda na batana ezaka ba occasion nini ke peut-être bo beba na pena Njora ya lelo te ya kala wana subeti la biso na mbutu ya na bani bana ko beba na mingi na mama mbongo na mama mbongo soki babi aye na mbongo babi azaka na faiblesse mo epana nga soki azaka na mbongo ateza montagne ata a préféré to ayebi ke to panzango to bebana eko kata na pe to leon mais aoya o laksanga kaka voilà na wana pene koma donc ba onesa ba o kisi yo ata uti na matoni wa so eza muke a olia mais soki ka kele ki $100 yebe yati na makona nga yango mo pa yati ba pesinga mbongo bo o nani o mo atamsu nani Didé Nzao na leka epa Nzao moi tamso epa na leka epa Eric Zoki rapesi ngambongo boye nango moi to longo siko na boera to komo fana na bon marche nani na bon rêve on a ça 5 ans na bon rêve na appartement ba bezwelanga après singa siko pembeni Njora na bon marche na ville nga na bon rêve soit na ngwa chango wana siko tanga azoya na mbongo sa zwi Njora aoya na Njora pa ke Njora mta okotele siko lelo to wana obeba na mingi so comme na makama mbongo ya okotela shoko aboyinga toka bola motenga na mwana bébé loko eza 150 ngana ozwa 100 ba jamais ozwa 100 te toka bola ngam toka bola katikati te ombongo na moko koma mfuka yesusu ayena ngope te obona lo yenge kote ngalo kona zakana kapite mona zwika mbongo na chini na zwimbo na bo mbe mo ba kumubone nso pesa ngam na pesa ka 50 na au-delà de 50 na pesa ozomona ba bakangisi ngene mi ba ombali ozomona na mama mbongo ayeba yesiko ayeba ka ndenge ni manipuler babia ko benda babia mbongo OK opali ya mbongo ifongana mona osona yoki eza bien te fona mona c'était ça toi no beba na mingi mama mbongo mais na caractère Njora déjà ko lia
ayemde babomba biloko olia te Njora mbongo akabango ya préféré mbongo na ye akabelanga mais ya babia bali yango bangombale place bano beba na yango akoza na mbongo no pa ya akabe nga pe ko koleko babia za nango mais a préféré ya babia bali yango bangombale wana pe na no lingate par ça aza complexité voilà abomba likambo te koto panita ofunda si ayemne babomba likambo te naïveté na njora nde bato baprofitaka na ye parce que apesaka bato confiance makasi confiance on est comme ça qui est naïf ok tant moninga bité likambo nyonso balobaka te fo yeba kobomba makambo ah oui makambo nyonso balobaka te njora ata bosali nini ata bosali secret yeba so enginde akobimisa secret nalobi ozomona wana eza ndenge mais eza caractère ya bato oyo bazaka mutema malamu mais ko njora problème aza complexité mais aza avide il aime les choses il aime l'argent il aime les habits il aime les matériels il adore ça ok nga nature moi j'adore pas le matériel c'est quoi l'eau que bano différencier nga neka yango ngai na sans fouta na makambo ya somo et bijou danger mais pona kokaba kolia comprendre bato en charge njora koza boswani na 10h na 10h30 oyo senga ya pied moi nature na voilà nature nae vraiment entre deux toujours sur la vraiment marambebele vous voyez les lots manikazo beta sur une jora sans polémique ça maman niki ça bisona no toujours moi mkisi mobi tango jora ayakozo yo première rencontre na bino tambola la ensemble panae ezala randeni yala na mbani na chambre ngala na salon ambiance wana en tout cas to solo la ka to solo bet na betele ma solo no betele ma solo bandal na nazo bet nazo expliquer ndenga na mwana nga pe na mwana ngaza mwa mobali to solo la penza donc abanda ko sepia na compagnie nanga parce que nazana complexité et puis j'avais peur de rien na banga ati ah oui hein ozomona na banga ati ata muto ngwandeni na banga ati ata likamongo ya ndeni na oluba ata même 4 ans yebi déjà na époque wana bana de koza so likambo za na lobi te boete boyo président nini boete voilà ozomona donc nazaki na sang chaud coup de si là ça pas na sang chaud likambo moi pas na koki ba bia tina bureau to ko tuna kofi président biso ko tuna ngapto ko tuna e a président nzambe te ko tuna e ozomona déjà nazaka déjà mutaningo wana et là on njora maintenant c'est pas nango yango wana ok ozomona voilà njora c'est pas nango yango no ba moment ensemble bo pasana ye est-ce que ba du genre que ba réalité ni ya mabe peut-être na batana on njora kutana nango ba difficulté ni njora kutana nango op beta yo pe affecta peut-être yo na ba série oboye banaki ba mission auto yebi no loti ya kala wana c'était quoi moment ni on njora vraiment cette difficulté ko takay makase op affecta ki azara na e bien ça la ba faire na e azara somi ba bijou na e ateki asala ba makamne mais njora katanga yo kota makama musique voilà place quand ça njora série wana pour ça la émission a futa journaliste $400 pour kaka asala émission lobela quartier latin place na lobaka ingratitude des akayango wana avant de faire du mal à njora kanisa na époque wana au TV zaki passe les lobiso so maniketo yo sana TV comme nango boala le comme nango lipapa munyo so kuta na micro ache wana pour simba micro boy journaliste pour ça ne monsieur faut foutre mbongo il faut y aller ayo ozomona à cette époque là déjà njora abane ko ndima sala ba émission pour njora zaki UPA njora zaki UPA mon mobile na ye normalement mobile na aza garçon ya Boston akola na États-Unis njora zaka UPA ba jaspile ataka casquette jean na munene coupa munene okopa ba jaspile njora iba muzika ko alandaka ne ndeko ozomona tango aye akoma luka bandolobela pe musique na biso alors le kola abane kolinga ayebana elle a beaucoup gaspillé beaucoup peut-être ba rechit na makamnae ben oui pese ba chita makasi et pese ba rancune na batu ok normalement lelo ba te belé ngape na swana na njora na mona esprit o njora comme na ngolo les esprit ba musicien
Elle n'était pas comme ça. Azaki na vide na mais na lolengi moko ya bien. Mais siko penda donc fanda trop na ba musicien akoma même na motema mabe ya ba musicien koma na. Toujours. Donc vivre na kanaï pour musicien nyoso kongo vivre na kanaï. Ako sala bola mundeni mais na suka beto ka kanaï. On est en nature musicien congolais. Mon kanaï pona ba ona mona na ba tiso ke zaka esprit kanaï ko sa encore pona ba ona ba tiso ke zaka et ça là bango bien mais musicien congolais nyoso sala mtu kanaï. Tout. Na kopeselo na facilité té. Fa nyonga yo nyokola esprit na yo nyokola moral na yo. Alors moi j'aime pas les gens comme ça. Bonga mona za moi c'est mission na ibné mais ça fonctionne. C'est ça. Voilà. Voilà, merci na papa pour le fiki pour FBT Misalande. Napesi Chimène Mbote, napesi Alain Giga na Londres, napesi Mbote, napesi Lisa Ileka, Madame Sabine Bileka napesi Mbote, Madame Sabine Yangwana Bita Morena na pe Mbote chez Djonga na Predixme. Place Toliaka Tomelaka posanga te chez Djonga donc voilà quoi napesi Mireille Okito Motema Junior Okito Bambote ebele. Voilà, merci toujours tout le monde a toujours benga biso pe fort pour na ba émission toujours ça vraiment c'est bien au toujours entre deux toujours sur la non bien depuis sanga est-ce que pe zaki na ba secret bozo partager na njora oyo petit lobby ma pété na réseaux sociaux eza ebele na loba toujours nga finga na njora te nga finga na njora te mko no fingi aoleka suna TVT yana ba secret belé. Moi je sais comment nga so secret mte ya pa nga bien garder ata na beba inonde ni naza limite na nga na loba na ezama njora mo alba ezama belé na loba te et puis tant to sola ne senga be moni kambo na loba on te sona loba ngo oleka suna internet to e bien on pense à l'ango pété juste non non c'est à quoi bon c'est ça tango ya comme ça eza secret nga na mambo ebele même na milia musique na mambo ebele eza soki nga ndenge nga na yebi milia musique so ezaka bato mosusu ya internet alelo mais ba mise ebele baloba te na yebi makambo ebele à cette époque là oye ba mambo mise pour ba yeba te que téléphone et Android et ya biso ozaka déjà ba connerie mosusu esama na zape na talipe ozomona mais aobanga ndenga koma chroniqueuse boy mani ki aloba mingi mais ba vie ebele ba yebi ke na bomba mambo ebele na lobango s'il y avait des secrets au quartier la terre au babi ibanga et bien tout sans exception na tout entre deux yo pe na mana njura boye bana ba secret mo intime ça dit que bablo monsieur pozo beta au babi habite men njura ebi te na sana secret ni ngante pa wana ofunda wana nga bando funda njura na babi bazaka linzaka na musape ofundo si ofunda yo mamusu ku bachanga litoi na nzela na kunza wana kungana babi to boyani na bisope to bandi séparation bakabeli biso $100 to kabona njo à 50 metanga ke ba romba bengi ba bisi na mona ka ba na 20 na bandala so bakanga ki ona njo bakanga inga ite ba check ngane lito bakabeli ngambongo to lepso mbala bakanga inga ni na eba ke pa oloba na banda ça secret na chocolat. OK. Meilleur souvenir ni za pana panjora meilleur souvenir et vous allez me belé mais meilleur souvenir etikalo na mutu ke eza njora a conseiller ngana bota ana nanga longazemi nazaka pe na mbongo na okene pe pas docteur bota mwana yo yena ndeko na mama akufa yo abota mwana na yo mwana or que mwana kama moko mwasi yo Rien occasion na moment nini wana tango baba était très malade. OK. On a désespéré qu'il n'avait pas bota te baba za ba tawo na bota te na bota moko na bota zemi koma ki na ba 4 mois na bino longazemi abi bota mwana abondelanga abi non supporter yo non c'est le let bota mwana ata babi ya malade ngana malade te mais un souvenir pende to banda ko tambola ko lukila babi mbongo akisi babi bela ki mbule belé elle était là pour lui meilleur souvenir moi c'est ça pas mauvais souvenir ils a pas un jour malgré vous en a ce que vous a mauvais souvenir ou peut-être choquant ah mais ça secrètement il fallait pas to loba auto jura to loba te po ezaka accident prince ba osaka na likolo na mwana na koya prince ayeba kangote prince ayeba ngona mnona e prince à cette époque il avait 4 ans à 5 ans. C'était quelque chose enterré. Maintenant, na soigné naie, abimisa likambo. Na prince quoi tout nangango. Ti le prince alinga aeba famille wana. Po albi maman na yo comme na mbongo ba ye na soti. Ngana eba mambo ngabi ozalati. Mwana natanga kwe ozaka. Yo eloko bomoka po yaka rotala. Curiosité. Otindika eti.
parce que batambola na molili batambola na lumière batambola na ndenge nyonso bango bakolo ban mwana bayaki ban tina nde bayakolo bakino papa na boye mu mutalekisaka mwana na ye na po azaka marabu po nga pe na tika bango tranquille. Voilà. Mauvais souvenir na yango oh ya vie fallait pas. Pourquoi ça là on prend ça on pas mis sa prince criminel. Ah mais ça prince ne prend ça bon maba. À cette époque prince n'avait que 4 ans. C'est ça. Et comme moi on a sali à 4 ans yeba. Prince ça yeba on te tika pe betel solo la yeba on internet na émission allez là. Maman po no loba tinga na loba likambo. Et ça qui abi maman bon azolo bango bon ndeni. Ozomona. C'est ça. Bah moment ni oh peut-être besoin de temps à ko li ensemble ezaki na occasion ni yona njora première fois li ensemble zarandene nanda kuna yi alamba ambisi ya mai na futoli kitorobe njora alamba très bien pe amola ye pe amolambi alamba très bien c'est une femme au foyer abeba pona ndeko na ya musicien ouais au foyer asala ka box mais alamba fufu akumba vélo alamba fasala ka judo alamba c'est un bon sportif que ça c'est ba jeter son tonné ba banga ke tonto ba kisinjora 20 jours toi Simon opé 20 jours za lele cause la lesbienne et chacun a sa vie privée. Vous comprenez? Vie amoureuse ya mutu okoyi koloba te ke no lele to nini lelo oyo to vandara to loba to finga ba PD mais lelo obana so ba okola to ebinde ba ozate. Voilà. Moi j'ai beaucoup appris. Moi j'ai maintenant des grands garçons. C'est quoi bano onyo so ba fréquenta bana so ba PD bo ça na ba oni. Place moi na kendo ça la vie oyebité. O finga moi na moninga PD nzoka nde yo passa comme PD yo po ebate. Pour les oyo bana pe susté. Voilà. Ozomona. Alors à quoi bon? Ozomona. Alors à quoi bon ngana eka respecter vie ya mutu. Ozomona vie sentiment mutu na mutu azana ndenge ni sentiment na ezo meme mutu so sentiment na ifata mola mtakala mutu musu sentiment na ifasa ozomona sentiment vie personnelle ya mutu faut respecter ngo surtout addiction respecter addiction parce que tout le monde a une addiction mutu azangi addiction azati tout le monde a une dépendance à dépendant de l'eau mutu azangi dépendance azati voilà voilà c'est ça voilà. Merci na Paul Fikipo toujours Rosalana Yohana si ya Moulex aigle noir venanga oyatika ngate azananga toujours batu nyonso bolingaka lekechu obina lingaka bino bo compter toujours côté likamna biso oyo entre des a concept moro kitoko bat bazo linga ngo penza o sepela ngo eke bien ba des fois un jour ezanini oyo deporara oyo pesa vraiment que jour des fois ni kotika c'est quoi? Colère, très colérique. Ok. Très colérique. Et puis quand elle parle, quand elle parle, ok. Mais elle sait demander pardon. Vous comprenez? Elle sait demander pardon. Et puis ayoka mingi. Tant ayoka a contrôler l'information. Or qu'avec le temps de toko, il faut vérifier l'information. So ba ebi ke yoka mi ba numéro kama kamba lokuta. O ba ebi ke yoka. Voilà. La qualité na ezanini. Qualité na c'est quelqu'un elle sait comment assister les gens hein. Elle est sociale. Aibi ya matanga mutu, aibi tala mutu na hôpital, aibi passe ya mutu. Ngana njora to swana. Toza ya koswana me bakanginga. Nazangi mutu abenga na benga njora. Kana oswana ana ayana Patricia nani. Patia Mwanza. Ayo liberenga. Meto uti oswana. Akoka po zo pe nini a filmer ngape. On se comprendre pas publier ça la moté. Aya futi mbongo ba libérer nga na kena ngape. Apesi ngape mo transport abi kende. On se comprend. Voilà. Première fois bo so na njuro zaki na occasion nini. Bo discuter bo beba na vraiment beba. Mambo internet kaka. Ngana njuro to tikala o so na te. Ngana njuro to yo so na kadle ba bia kufi. Zaki na occasion ya matanga. Matanga te kama kama internet. Balobaki mambongo mutatini mbongo bo benginga njoka zwaki mbongo osoko to wela kama mbongo ona lingana ngasuma mbongo te. Ya ombalo mo na répondre que na parce que yo mo yebi ni osemi. OK. Ngana nanga suna tawa na tinga nanga makasio na juste. C'est ça. Voilà. Po to kabwana te, to soigner to kabwana te. Alors à quoi bon to soigner to baksa suko soigner msusu. C'est ça. Ngana nanga batawa na juste. C'est ça. Voilà. Yo na tawa te to reso la va to qui est déjà vers la fin ya idée na biso, ya masolo na biso oyo entre deux autres l'autre aussi manique de John Azolo Bella Njora. Njora ya lelo na ya kala différence ça? Ezali makasi. Na nini? Njora lelo koma mwa mutema makasi.
Mais Njora Kala, très bonne. Njora Kala ne prenait pas de décision, mais Njora Kala a des décisions. Et ça Njora Kala banda bata mabate, mais Njora Kala bata mabate. Njora Kala tu place avant d'aller. Oh, on a connu ça. Ça Ils ont bien Thomas B. Il y a ma B. Parce qu'on a idée ni mutu. Bah comment on s'est méfié na batu? Pour avoir des camarades qui mukolo. Nous on batuana ba otine anzela ma B. Ponga na ebinjora bien. Njora za sona lobela ineli kambao yo katana fse njora kolunga pa watate fala yo kelanga. Elo pena pa na nga mamba konko lobela ngelo tenga ilo kweswanga pourquoi longwa fala ativanda. Na saki zela wata bengana. Fa bengana opena bengana yo filmer bengana yo. Kolongwa ti. Muto ayebi ko chuba ombeli, a bandela su ko chuba ombeli. A bandela. Muto asasala oli kamba o bandela ko banga ti. Leo tozawa. C'est-à-dire que tu acceptes qu'il était meilleur ami na Njora alonga pa wata. N'accepte parce que au moins Watana ma bénéna malamne, il a su lui donner ce que personne ne lui a donné. On comprend. Après ça voyage au bâtiment soit encore ça il était. Les AJB ça la confesse après ça voyage. Mais la promesse yo longo pa wata pour promettre au voyage moko oh muto ça décevoir déjà ya au salon teint. Faut pas être naïf dans la vie. C'est le lovi un jour qui est bien té. Na CPI t'es pas au belat. Oh là là. Non mon. Le lobat ba c'est caé belé. Atika les États-Unis, abeta les États-Unis tolo. Tango yebi ke mutu tango beta tolo ça ko. Pourquoi ça là? Oh zelo aucun des États-Unis pour beti tolo kuna. Oh le belango ah parce que yebi ke ah ezamboka déception. A beti ta beti. Ngalo bali comme clair, na hypocrisie. Ngalo bali comme clair parce que ndé atika les États-Unis ba c'est caé zo swanga. Ata to soigner atani na olinga malheur na été na olinga malheur n'était na olinga njora so problème té na olinga parce que na yebi charge njora za nango njora so za malade ba te belé ba ozana se njora le so akufi ba te belé ba mona passe alors ko sala eloko moko te oyo yebi ke no asakoli na makamaka musu na bomuto no supporter na bomasi ko to supporter musu wale kicho C'est-à-dire que c'est votre bagage njora za un choc. Et bon ce côté là et ça choque. Nga na bitu le keto kabela polo ka to pesinga te za choc ko pona sena nsina bela ibatu nga na fête na la taka polo na guchi bo mona e koma bona kimi na fête yango po pesinga te on te keneza mabe to ba cause maladie un jour za pour na voyage avec été. Mais bien sûr Est-ce que manika zibeta ko benga njora aluka ye baza te na bengete pas blokanga na sango te boli soli kamunene te kama kambo maki akoma ko makambo mbongo ba konko atana bisinga a blokanga tana mikina lobana yake no tika sa bongo luko solo na mwana a blokanga na bengete ya regret pas na yo ninga blokanga ya regrette yenda yebi loko yenda yebi wasa ngate mais malgré ça vous en a passé pour na bon eswinga ka parce que njora aza mutu fabi ma sala luka mbongo non mona mutu aluka mbongo so avandi bato belé ba mona passe bien so tala faible market bambote so tala camion na biso ko yebisa njora nini vraiment oyo eza capital message moza capital pona kisinjoro ko yebisa nini kondimaka te eloko sono bapesi yo te liboki no so batielo na sani te kondima te kolia yango surtout so mutu asapimela o de abloka olia. Voilà, courage. Na njura to to benga eto yeba vraiment esika zali soka zomona na te et yo sala penza bien de ceux qui ont estimé au calculer et puis yo na njura combien d'amitié déjà ça fait déjà combien de temps combien d'années il y a amitié depuis 95 c'est combien d'âge to melis ba passe ba koli ah oui te ba na avant prince abotama ah oui ça comme kolo ça comme kolo c'est ça. Est-ce que pesant les camarades yo sali mabe au sengi njura pardon c'est ça la retrouve bien sûr trop il pelo moi mabe sali
Merci Maniké, mais habité ce qui nous roba qui ça pour un jour autotonité au lobité. Et là on a quoi ça kaka tika ko croire maintenant maloba les paroles s'envolent. Ce sont les écrits qui restent. Merci na batnos balandi. Maniké to comme dans suka meto baxelo moko oui sabiso après si Kevin William Bambo depuis quelque part depuis Louchi mon ami Maniké roi ba meilleure chanson un jour alinga mingi ba ezarani nzembo mingi oyo njura alinga oso benke kanisa njura na nzembo anza nzembo ne njura alinga banzembe belé o yebi o sepela o njura souvent nzembo njura banzembo yemo ka composant alinga mi netini no yebi moko ya pasi banzembo yemo ka yemba nde ya banzembo ya linga nzembo alinga yona yemba njora s'attache na nzembo te so ebimi asepe na ngati yepe na zante kenze moko ayoka na ebité mais bon mais couleur préférée njora c'est quoi? Noir, blanc, rouge bordeaux, bleu ciel. Couleur préférée c'est ça, bleu ciel, rouge bordeaux na noir. Alinga bleu ciel makasi. C'est ça. Couleur bleue. Il aime le bleu. Bilo ninja valinga olia ba plat préféré zarani penza. Sombona mosaka. Sombona mosaka. Sombona mosaka. Mo même bisi mai liboke. Bilo alinga olia yango. Soso we seneti na batulelo na auto ba chokanjo atanke amina yo tanke serne yo tanke bokilo na yo olo bana message ni repesa batu tout o basala njura mabele le comme ça le ka maladie mon bébé bilo koyebisa bango ni ba presque ba message so oyo ba chokanjo. Bon donc ça bango le côté parce que quelque part le mal ils a toujours les deux côtés. Ba on peut pas na raison na basala kiango. Mais ce qui que non à ça que le côté salé le kamabe et a nzamba au juger. Voilà. Merci naba abonné tout ya Congo Liziba TV. Merci. Toi aussi nabiso. Toi aussi nabiso zela na numanike voilà là. Au moins entre dende. Et non entre deux ça va. Ça va. Ils ont quand même on parle de gens. Ça va. Okay. Bonne continuité. Merci Manik de John, merci na batutu bolinga rabiso. Beaucoup de jours kota la rémission na biso entraidé o eza ya biso bino pito linga rabino mingi. Moi ba question sur ezali ko bakisa bo bakisa ya malonga ezali o sala e ko sala biso bien. Merci penza. Bisous bye. Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous.